Bangunza Totelema Ponabomoko ya Congo, c'est le grand thème sélectionné pour ces grands cultes qui sera organisé au terrain Assosa le lundi 30 juin prochain, un culte organisé par la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PVA Longo, dirigé par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. Fumu Kinzomba Mbenza, président provincial de la CRIETBM Kinshasa, a visité plus de 30 églises du district de la Funa pour une sensibilisation massive à ces grands rendez-vous sacrés. 30 juin, ezali mokolo oyo ya indépendance oyo ete vrai maître oyo ndima etumba pona koluka ete kulukila biso bayindo kimia oyo tozali na yango lelo na kombo ya walongo Fumu Kimbangu wangitukula masivi wa Lunungu. Bongo wana tobengisi bandeko nyonso Bangunza oyo nyonso bazali na département ya confession religieuse na 9e confession église autochtone traditionnelle Bangunza PVA Longo. Bongo le 30 juin na terrain ya Sosa oyo eza na sima ya parquet. Bongo biso nyonso Bangunza tokozala wana kobondela pe kosenga. Pourquoi cette célébration et aussi en cette date du 30 juin, Maman Maïko Kimpanvita, représentante légale de Mbanzantia, explique en ces mots. Mambo ebele oyo etelema badati lokola ba le 4 janvier ba le 30 juin eya badati oyo tokoki konéglige te mpona biso bayini kasi komona bolingo oyo tata Kimbangu alobaki kati na biso ezali te nde na bongo tozobengisa bayindo nyonso oyebi ke oza moyindo olobelaka Fumu Kimbangu tanto liloba na yo moko pe babota nyonso ekoki kokangola. Partout où la délégation est passée, le message était bien reçu et en retour, les récepteurs promettent de participer massivement pour valoriser l'ingouzisme. Bangonde mutu babundaki pona biso bayindo tolakisa bango ke na ngambo bazali ke ti lelo biso tokumisaka bango tocelebraka bango pe ti lelo yango tobengisi bino Bangunza nyonso elongo na bakambi nyonso ya balingomba ya banzila Kongo boya tocelebre mokolo malamu. Fumu Kinzomba Mbenza a été à la fondation Kimpanvita, Mbanzatia et autres églises des districts de la Funa pour une cause commune, la valeur de la race noire. Les églises autochtones et traditionnelles Bangunza PVA Longo pe bino bozali na kati bozosala part na kati ya confession religieuse lelo ezali représentant provincial Fumu Kinzomba bazotambola na mangomba nyonso ya nzela Kongo mokolo na loyo ntina nini na cadre ya sensibilisation pamba te tozali na milulu minene oyo ezali bongo mokolo na 30 juin na banza biso bonso tozaka na baréunion tebi yango la fois parce que tozalaki na papa sek bango bayaki korepresente bino toza na milulu ya le 30 juin pe kozala na terrain ya Assosa ebongaki ezala na Paris du Peuple ebongo lokola milulu misusu ende ezali na Paris du Peuple tokozala na terrain ya Assosa na Kasavo nsima ya parke ezali wana ya Assosa ndenge wapi milulu le 30 juin Bangunza nyonso ya Kinshasa na délégation ya Congo Central Mwanda Matadi baosutana bakokutana wana mpona ntina ete kolobela makambo ya kifwanza oyo batata biso bayaya babundelaki ete kolobela yango teme ya motu ezali Bangunza totelema na moko mpona kobundela Kongo na biso nde yango batambi na biso ya mokolo mwa lelo oyo enfin ke toyeba kotambola na nzela na mangomba nyonso kosensibilize ya biso baya confession religieuse ya CRIETBM kosensibilize bango enfin ke mokolo yango wana le 30 juin biso banso totomboka pamba te kozala na présidence ya ye moko tata ya Paul Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esike na gouvernement na ye donc ezali makambo ya minene nde yango esali en sorte ke detambwisa biso kotambola na mangomba nyonso kosensibilize kotelekisa enfin ke biso banso tozala na boite apres koyeba kobonga mpona mokolo na le 30 juin donc wana
ezali nzete oyo na biso ya mokolo malelo bino souvent boyaka koluka biso lelo biso mpe na mosala na biso toyei mpe koluka bino mpona tina ete ya kopesa oyo ezali mayebisi oyo. Sachez également qu'au cours de cette célébration, il sera également question d'installer officiellement le comité provincial de la CREETBM Kinshasa par son éminence l'ambassadeur Mangele Sidoubassa, chef suprême et président général de la CREETBM. Vous êtes donc invités à ne pas manquer ces grands rendez-vous.